Ndeko papi akufi na nzela musala. Awa ndeko papi akufi na nzela musala. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Émotion, ça me passe. Oh, papa. Émotion, ça vient dans ma classe. Risque ya boye. Mbongo pour ça nini? Risque ya boye. Ou ben quoi coûte combien ya papi? Ya papi. Oh, place wa tout ya papi. Ya boye. Ndako na mobalier. La place c'est ça qui vous mate. Comment on traîne en gérer? Donc on est à Bimaki. Donc place en haut. Place en haut yango. Ya papi otala ki wapi? Donc on comprend l'émotion ça vient dans ma classe, place en haut yango. Si on appelle à ma touche, c'est là. Ne connaît pas un mot. Ne connaît pas la violence de la carte. Donc, les place pour revenir très dangereux. Très dangereux. Donc, ça, Bandeko, ndeko papi, ndenge azalako kende musala, asali accident akufi, famille na ye bakofuta bango mbongo. Soki azali na raison. Soki aza na raison te, mwasi ne akotikala kaka na pension. Mais akozwa mbongo moko te. Bako indemniser ye te. Bandeko ndenge bokendeke musala boy. Soko zokende musala. Osali accident na nzela musala. Yeba bakofuta yo. Soko sali accident na kati ya musala yeba bakofuta yo. Po mingi bayebaka te. Misusu bakanisaka. Soki osali accident na musala nde bafuti yo. Mais soki osali accident na nzela musala elakisi nano komite bakofuta yo te. Non, bafutaka. Mais ndeko na biso papi batutie na muntuka. Ndenge tolandi na ba image akatisaki bisika esengeli te bakatisa. Ezali bisika boko dangereux pe epekisami kokatisa. Bien sûr bato mosusu bakatisaka pe bisika yango ndenge tomoni na bileli moto a velo moko alingi akatisa. Mezali bisika moko ya mabe. Yango ya ndeko papi akufeli. Bon, epekisami te oyo batie interdit bongo te. Ezali kaka nde esika eza na ligne ya ba piéton te pona kokatisa. Donc ezali dangereux. Epekisami te eza pe autorisé te. Ça dépend ya avocat o bakozala na ye. Ye ako défendre ebembe. Ako défendre pourquoi akatisi wana. Soki bato mususu bakatisaka. Alors avocat ayebi ndenge kosala. Po faute eya na papi te, mais faute eya na l'État, eya na maire ya kote kuna, to na bato bakipaka makambo etali banzela kote kuna. Surtout na makambo na bato ya commune wana.
mpo ndeko papi akatisi ye moko te, me bomoni na eleli ndeko mosusu ya mondele na velo alingi akatisa. Elingi koloba bato ebele bamesana kokatisa nzela wana. Bisika wana mezali ligne ya bapieton te. Soki botali yango bien, ndenge ndeko mobali afilmaki, bokomona ezali courbure. Non, ezali croisement. Bakamion mosusu eza kokende, mosusu eza kokotisa, mosusu eza kokota boye. Baline ya bapieton eza na bakote mosusu. Me nzela wana, bisika wana pona kokatisa, ezali penza nzela mokuse ti bisika oyo yozokende. Bato ebele na poto bakatisaka pe bongo, bato ebele na poto batambolaka pe ndengwana. Yango wana bandeko, papi ndenge batuti boye, ezali mawa mingi pe ezali pasi. Namoni kombo ya magazin o batie wana, nayebi te soki ezali na Allemagne, to na Suisse ou bien na Autriche. Mais modèle namoni magazin o eza wana bakomi ekoki kozala ntango mosusu na bapays misatu o na tangi. Alors bandeko nayoki pe ndeko mwasi mosusu azoloba. Ya papi nalobaka no liaka mbongo na yo. Alors nayebi te tina nini alobi bongo. Po mutu na mutu aza na projet na ye. Soki akatisaka wana na makolo ntango mosusu, nzela oyo yayaka kokatisa ezali mokuse ti mosala, mabe moko nde alekaka bisika oyo ya dangere. Soki akatisaka na ligne bapieton, eza problème te, po bato mosusu oyo azalaka pene na mosala, alingaka kokende na makolo, po te atambusaka makolo. Po biso na poto, tomesana mingi kovanda na ndaku, obimi muke oke na park ovandi, alors eza na bandeko mosusu, tangu musala eza pene. Alukaka moye akende na makolo. Bandeko mosusu pe, ata musala ezali musika, ake na voiture, alukaka atika voiture na ye, ata na distance ya 1 kilometre, po atambula na makolo 1 kilometre to 500 metre, akoma na musala na ye, po te atambusaka makolo. Ndeko papi aza elenge mobali, soki aza kolia mbongo na ye, ayebi modèle aza kolia. Soki pe azala kobomba, ayebi tina aza kobomba. Wana ezali penza gravité. Ezate lokola kufi atiki mbongo, tomona yango ndeko mobali oyo, abombaki mbongo liboko makasi, atondisi kuntuzowa, sikoyo atikeli yango banani. Bien sûr atikeli mwasi aza na ye, atikeli mwana, to atikeli bandeko na ye. Mbongo abombango toujours na tina, parce que ye mutu aza kosala yango. Kolia mbongo eza pe mabe te, okokolia mbongo na yo nyonso, otikali neloko te, eza kaka mbongo na yo. Eloko eleki nyonso na mokili oyo, eza kaka ozala na bomoi, o vivre na ndenge esengeli, o sentir à l'aise na mokili yango, pe oyoka elengi na kati ya mokili yango. Alors nga papa Robo na souhaité na madame ya papi mes sincères condoléances na ndenge ndeko atiki biso. Na souhaité na bana na ye po na yoki, moko aza na poto, moko na Congo, mes sincères condoléances na bana pe na famille na ye biologique, pe na famille na ye ya mboka oyo avandi, pe na bandeko nyonso oyo baza kolela wana, ba filmer ba image, na souhaité bino mes sincères condoléances. Pe na communauté ya batu oyo balobaka mangala, na souhaité bino mes sincères
condoléances. Pamba te na yebite, soki azali Congolais, ya Braza to Congolais, ya Kinshasa to Congolais, ya Angola to Congolais, ya wapi. Lokola na yebite, mais lokola bazolela na lingala, yango na souhaité mes sincères condoléances na lingala. Botikala na kimia. Amen. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandache. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandache. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandache. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss.